Bomesana kolanda biso pour la kupesa bino basango na lingala boye malamu na manaka ya Mag FM na lingala mokolo lelo tozali jeudi 29 septembre 2022 encore une fois boye malamu. Eza confirmé que kozala wana nini ba enrôlement na kati ya province ya Mai Ndombe yango ezalaki tina ya bokutani malgré baikiki na kati ya territoire ya Kwamut entre gouverneur Rita Bola oazali gouverneur ya Mai Ndombe et président ya commission électorale nationale indépendante Seni na Bokuse oazali bongo Denis Kadima nde tina ki bango babeta masolo pona kotala ndenge nini bakoki kosala pona ko organiser ba enrôlement na kati ya province na ye tolanda bolai baba sango na commentaire oyo. Mercredi 28 septembre 2022, Ndezalaki Mokolo Eye, Rita Bola, oazali gouverneur ya Mai Ndombe, azwaki kokutana na mokondi ya commission électorale nationale indépendante, oazali bongo Denis Kadima. Na maloba na ye pona souci ya kokamba province na ye oezali Mai Ndombe pe pona koyeba nini esengeli pona koorganiser ba enrôlement pe ba élection na échéance à 2023 nde esalaki tina ya kokutana na mokonzi ya Seni pona kosolola maimatali maponomi pe ba enrôlement na province ya Mai Ndombe mingi penza kobeta lisolo na iki o pe ezali koleka na kati ya territoire ya Kwamut ezali ko opposer ba combat pe ba bokeseni entre ba communauté wana ezali tina ya bokutani entre gouverneur ya Mai Ndombe pe Denis Kadima. Ouais, voilà, nous sommes venus à la CENI pour un peu en savoir plus en ce qui concerne l'enrôlement des électeurs qui se fera bientôt. Nous venons avoir des assurances pour notre territoire de Kwamut qui est un peu dépeuplé. Et maintenant, après, qu'allons-nous faire? Comment est-ce que ça va se passer? Quelles sont les stratégies mises en place par la CENI et par le gouvernement central pour que nous puissions faire revenir cette population afin qu'elle puisse participer à l'enrôlement. L'enrôlement aura bel et bien lieu à Kwamut puisque les stratégies seront mises en place. La population, les militaires ont déjà apaisé la population va rentrer et nous, le gouvernement tant central que provincial, nous allons rassurer cette population-là en ramenant le bon vivre et les vivre ensemble après. Et puis il y aura bien et bien des élections et l'enrôlement à compte. Esengeli kosimba ete nakobima namasona bango mokambi ya province ya Mai Ndombe pe président ya Seni oezali Denis Kadima apesaki ba assurance na gouverneur pona koyebisa ye ete solo maponomi pe ba enrôlement ekosalama na province ena. Difficulté ya Mai en plein centre-ville na ville province ya Kinshasa. Malgré présence de la société régie des eaux, population eleli wanakuna na commune ya Kimbantseke pour la tina ya kozanga mai en plein 21e siècle ozali Sony pe kokamwa ndezalaki tina babeti mbela na micro pe caméra ya Papi Vangu. Ville ya Kinshasa ezali engumba munene ba misusu bazo sepela bazo toka mai ya régie des eaux na pompi kasi awa na maba na Kimbantseke tala okoki kobuka na kingo pona koluka mai tala batu o tande bazota mwana ba bidona bango wana bakoki koleka ba 3 km pona koluka mai ndoto ya pompi kutu balota kangote po mobulu fo pona bango ka telele déjà ndenge balobaka na 4h du matin telema na bidona ya 25 litres banda ko kende yenda koluka soko pe ozue malamu so pozute tala ndenge okoma eyindelio kaka yo Et comme pasi pezali penza ko lekela baimboka wa ezali tracasserie ya ba agent ya l'état to tracasserie ya police routière o bazali ko pesa penza pasi bande ko na biso bakumbi moto ezalaki bongo na kati ya commune ya Kimbantseke de ba montar ya sika wana batalisaki pasi na bango pe kolela na o etali kofuta kambongo tango nyoso ya talo makasi kolandisama na tracasserie pe lolenge kani ba policier bazo ko déranger ka ba mikolo nyoso balobaki abo liboso ya micro ya Monica pe Papi Vangu. Bakumbi tukutuku tope ba wewa ndenge bana Kinshasa ba mesana ko benga bango ya Sekomaf mingi
na commune ya Nsele baleli na micro ya Mag FM tracasserie ezali makasi na secteur wapi bisika nini basalelaka musala pe bazali ko déplorer état ya nzela bikoto na yango bapesi mbela na bango trajet za mwa mulai kobula na biso to bula rawa eza lokaki na mwa souffrance ko kende bandawa ti 6 ya na 1000 francs mais faut tasko carburant za ko mata donc tozo kokate bosko to mona lokaki to sande ce qu'on a perdu au lieu to bando sala to bando bénéficier biso beto zo mwa mbwengi na poko mo botala bosali mo 20000 moi 18000 to ebate sko problème na biso ya ko sala soit na moto apesi tracasserie comment makasi na monde na biso na musala moto bo ngai na sala ka ligne ya Gilles Brasserie quartier 1 Wenza 6 bon nzela na biso na poussière ebele ba difficulté na nous ya nzela to umeli trop nzela kaka mabe alors nde siko ane otomoni babandi ko sala nzela banda Wenza 6 ti liboso bondeza bazo sala mais to yeki su basango ke nzela yango ekoma sunji brasserie te ekosukaka justement na rési des eaux soki toza na baregret pourquoi esuka na rési des eaux biso toza na pose ekoma nji brasserie eleka soki ekeba kongo ekende mais nazoyeba te tozoyoka kaka ke esuka na rési des eaux tomoni mpe bagen ye esuki kaka wana baplani mpe kaka wana bakaniveau mpe basali kaka wana kota nji brasserie oyo basabote toyebi te tokendaka ozwima te kimwenza boye tokenda Wenza 6 c'est comment quartier nzela eza mabe tokutana pe na po nde na tepe mona liboko boye na nzela pe na kokutana bayanke babotolinga donc tobulaka donc na mutu tetika tala bon muna mutu aza bule na bulaka bao bakataka bon 15h baza po bakata 16h baza muna mutu ala ndenge na bon tamo ezala mais tamo ezala te tamo ba pe boye musuto telinga na pe to luki parking eza te babengana biso pena donc babenga soda bena fala ya lo bana na malembo santi soda zo beto na bambate ba lisoko munduki to babeta kabisa ngwa ba soda ba ba lisoko munduki pena tamo ba tsaso ba mala lesi ya bawewa ya kotoyo basengi na gouvernement provincial to pe bakonzi ya mboka bayeba na kosalela bango pe banzela lokola basala yango na bakote mususu po ete bango pe bazali na Kinshasa. Wana esiye yebana soso ya bakongolais pe mingi penza na kati ya ville province ya Kinshasa pondu oezali ndunda oyo bakongolais pe bakino ba préféra kasi mingi toyeba te lolenge kani esala makapo ekoma na bandako na bino to pe bamamba zwango na kati ya bawenze wanzaki préoccupation oyo pesa kitina ya rédaction ya Mag FM ya Lingala pona ko betela bino pe kotalisa bino lolenge kani esala makapo ekomela kabiso na bawenze tolanda bapondu tomesana kolia eutaka nde awa tozwami wapi tozali na Njili Brasserie précisément na commune ya Nsele mama maraîchère tope basombi ya pondu oyo bayaka tongo nyonso kokutana wa pona kosala activité na bango kasi ba mama oyo bazali kokutana mingi na difficulté mingi we etali transport pe batalisi biso ndenge nini commerce oyo ya pondu esalemaka biso za boye nto somi boye pa la bango ta to kolongango awa toke to sokoli to teka on sule to komaka malobi to memi to ke anda ko va anda ko to sokoli yango lobi na to juste to ke teka manifa kati ba trai to tina ba sani to ke tambusa pondu yango na balaba to ke bela pondu na ko kanga ngona ba 500 pour vivre moyen de vivre kaka bana basunga mana ba classe ko to dor moyen bénéfice yango ya malunga te okomona pe boye mwa 6000 siko kabola ngo siko yo classe ya bana za wana kolia na bango za wana ndako kwa batu pe eza wana eloko te to nyoko mama kasi chaque jour ndenge za bo lobi na ke kote lobi tangu na koteka lobi na ye na pemisi lobi suna nzela poso ko vandi mwaite mama na ko luka biloko pana teka na somba fufu pana mone sika na kokimela te na uti boye kimfuta kaka ponduka wana bomoni mama atana zi 2000 atana zi 3000 pour vina somba fufu bapondo toliaka na bandako balandi ya Mag FM boye baete eutaka na bamboka lokola Manenga Yanga Mpakasa Kimfuta eyaka nde awa na Njili Brasserie bisika nini ba mama bayaka tongo nyonso kosomba po ete bakende kotekela biso kolo na ndunda nde ezali lolenge kani
ba papa pe ba mama ebele mingi penza na commune ya Kimbanteke ba mi pesa pona kolesa mabota pe pona koluka mbongo atako bakokipe biroto politique ya mboka te yo yebite ni okosala tala exemple okoki kolanda pona kolesa libota to pe kotika kosenga ozali kisopeka tolanda détail na reportage ya Papi Vangu. Biso bilona biso otolonaka tosombaka graine faut tosomba yango tobwaki ba jeune plein tango ekola yango na tozolona yango papa zolona donc tosalelaka bongo donc tozana pasi surtout ba graine faut somba yango kosomba tango osomba yango obwaki ozeli tango ekola na tokamati tobandi kolona ndenge wana ka biso tosalelaka musala nyonso ezangi bénéfice te donc litomba faut ezala po kolamuka 4 heures wana po ya koluka c'est que bénéfice faut ezala ndenge ezana par exemple tosombi ndeti linzanza moko ya graine ezana 1000 francs tango yo kobwaka yango ozwa peka 1000 francs te obwaki de manzanza ndeti okuna ba jeune plante to bwaki wana to bwaki graine et bimiseli biso déjà 3 bandes de yango to bandi ko nani ko sala mais nan pe sili karaté bénéfice ezali nango na saison sèche en tout cas benza to zara na difficulté ya fumer benda fo to sombaka pour aboti ya to somba lokola aboti ya fumer wana to somba paquet mo na 3000 francs pour biso to tatonaka na biso benda donc l'état bandona ne biso ministère ya agriculture penza asokipaka na biso te même ba formation kaka oyo donc ba pesaka biso te. Malgré projet ya kotonga engoma mokonzi Kinshasa mingi penza na axe ya banzela o wapi tata mokonzi engomba Argentine ngobila alansaki kasi population ya commune ya Kimbanteke bazali kolela pona Itali Eta topelo lenge kani route ozali komema na cimetière obabengi route ya Kimbanteke ekomi epesi bango penza tina ya kobelela bakonzi pona koyeba kosala eloko en attendant bambula eya kobebisa lisusu makasi tolanda ba détail na reportage ya Papi Vangu. Anzeleza ya kobeba mweto so tovanda pona transport banda 10 heures tovanda ki transport moyen ezate pona nzeleza ya kobeba atwa makambo elega na Congo o ba otala to ba omona te tozo kemba to mo akaba mbongo yeke na ba payer batu mususu biso mo ba congolais to sufi banda 10 heures na vanda ki transport ezate tala prince ezaya kobeba moye ba camion ko te zate souffrance eleki prince na biso ezalaki bien ba ingénieur ba cho ya mai baye fe batiango ata koto toza a mopanzi batika prince na biso bien bango baye babuki vraiment prince ezaki vraiment lixi donc jeep eroya eroleka transco ebanda ikoya boye transco ya soute bazwi babuki bakoti bacho na bango bacho wana pe ekoma kobimisa chaque jour mai chaque jour tolali kana bututu na tango tolamuka boye mai donc camion moyen la eleka ezate nzela o biso to comprendre soki biso tozala suka mokili obongo soki pe tozala kana Kimbanteke toyebaka te tosi tolembi na biso ba député bayaka kokosa bato na baloso na bapolo ya tuonga kuna vote te sikoyo tala nzela transport ekomi pasi bakoma okata ba demi po nzela eza mabe eske mboko bakonzi baza to baza te boteka mboka oyo tokabola mbongo nga kutu mbongo na nga na voyager omoni ba ingénieur oyo baye kosala nzela oyo nde babebiseli biso mpe na nzela mai yango nga kutu na makalisi na nga bokende nani ata mpe mai yango bomona libulu ezati awa bango batimboli na kati ya prince mpo bafingisa sikoyo président na biso ti batimbolaki prince bakutaki na prince oyo awa batimboli batie tio na bango après tio wana etoboki ebebisi nzela nyonso ndenge bokomi mona nzela ekomi boyi posa na biso yali gouvernement atayela biso nzela oyo abongisa nzela oyo po tozala malamu awa boye baterase basali te na kati ya nzela na boende tosukisi manaka ya Mag FM na lingala mokoelo oyo epesi biso makoki ya komemela bino bansango na bozino na bandako na bino kasi bosimba ete tozalaki assisté na grande réalisation ya Francis Peta na régie ezalaki assuré epai ya Gelor Mouya Pedanda Cruz na caméra bongo esimamaki na Papi Vangu botikala malamu pe boboto ekoba mabota na bino accompagné na programme ya Fondation Malua Télévision.